Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Bokota penza bokota et to solo là je crois bomoni titre nanga bomoni pe photo ya miniature nanga voilà na solo là na osala analyse moko comme d'habitude dans ça la analyse moko donc critique moko o eza logique critique oyo eza logique voilà titre bomoni photo ya miniature bomoni voilà famille Libota toujours. Ah, bolikate. Poutine de Makamu. Belle vie ou rien. Ah, bolikate. Ma BBC. Poutine ou rien. Bella ou rien. Ata bolobi se pene nini. Maman BBC. Belle vie ou rien. Voilà. La première des choses, d'abord, la grande famille Libota. Merci pour... merci pour na film na biso ya maîtrière to beti penza premier épisode qui est déjà na 201 k ya vie on dit merci na biso famille Libota parce que tozu vraiment nani to l'amour qui penza na niveau moko ke non wali susu bo lekate alors merci na biso famille Libota parce que skini to betaki maîtrière to beti donc et que déjà na ba 2 millions de vies premier épisode déjà to beti 200 k siko pourquoi bozo s'hazarder pourquoi bozo ya na ba bilo moko bo sur les réseaux sociaux vous ne vous rendez pas compte ya koloba ke non mutu wana tozo bundisa assez à beti bar likolo. Alors merci lisusu na famille Libota. Yaba oyo peut-être to moni réalité o eleki sur les réseaux sociaux. Ya soi-disant yaba koni Fouati, yaba koni cœur, ya biso ba koni mama et voilà biso soi-disant ba communicateur, ya ngambo ya belle vie et tout. Vraiment de ma part famille Libota na okolo bate que non, vous avez tort. Boza na raison na bino. Ya koloba ke oh ba communicateur nyonso ya belle vie boye vie ya ba réalité o ezoleka sur les réseaux sociaux ya ba o peut-être ba pesa ki bango bokonzi mais et voilà ba simbisi belle vie touche balobi lilala moko o ese police ba chango pepeni ya baninga mususu yango pe kopola mais soki boza souple ya kolongola ngo ba mususu na ba opola te ou encore eza na adage mususu balobi ke non exception et zangati. Alors, les gens ont beaucoup jugé hier, namonaki, batu penza, oh non, ba communicateur nyonso, yabe la, et matake kitaki, et voilà, et tous on a besoin de binote, bisola, boy. Non, il n'y a pas un problème, parce que moi, personnellement, maman BBC n'a mis chaki na place na bino. À la logique, nous tous à koki ko agir, ko réagir kandenge, bo réagir ça qui wana, ya koloba, ya nini, ba communicateur, mususu et tout. Mais je dis merci à mon Dieu parce que je vis, ba to batinde linga ba vidéo mususu, il y a d'autres personnes ba bi que non, maman BBC, maman Esther MM, ba bonjour na yo ici que ils ont amélioré, lobi moyen to solisa qui de ozaki na musala.
et lelo na to bengani te na obengo R moko Mama Esther. Alors na mona ki vidéo na mona pe batu mususu na ba live fango ba otanga Mama BBC Mama Esther bango penza baza ba communicatrice ya bela et tout. De ma part, je dois vous dire merci parce que exception peut ezanga te. Mutu atikali mutu. Balobi ke non mutu a changeaka. La personne qui ne change pas ezaka nzambe ye moko. Mais merci na considération à batu oyo malgré les non en live ezaki na température moko ya likolo sur ba communicateur et voilà. Mais kaka na batu na pe banda obenga du moins ba tanga ki ba komba batu mususu ba biso ba Mama BBC tozalaki Mama Esther MP azalaki et voilà. De ma part, je vous dis merci pour la considération et nazana mingi ya kolobate sur ce et on est ensemble quoi. Voilà. Ce qui n'a bimi lelo ezanini. Toko zangisa ko lobela ba film na bisote nga personnellement Mama BBC ce qui famille libota boye banga mingi kana promotion et vous êtes sans ignorer ya koloba kenon muto abanda promotion penza makasi c'était Mama BBC et pesi bato mususu pour ça vu que non Mama BBC ça ça la promotion Mama BBC alors et pesa ki pe bate comme mususu sentiment mais ezelo comme mususu ezaka iné na kati. Quand on sait la promotion pour parce qu'il faut un esprit, il faut un souple en esprit pour comprendre le film. Pour bimisa, oh ils ont un catch au yoka batu topé ça kutu. Maman bébé ça bimisa système il y a déjeuner, na dessert. Pour na nini pour na ba promotion kaka ya ba film. Alors merci na na biso famille libota parce que malgré mbongeza sur les réseaux sociaux, mais film les autres talema na niveau moko pas comme possible. Alors merci na biso nyonso. Nde suka ya force oyo Bellevue azanango epana biso. Soki bomoni ba makambo ezoleka sur les réseaux sociaux mataki kitaki kaka ndenge mataki kitaka et que tozo zoa tozo tala ba film te wana nde peut-être tozo kitisa bela. Mais Dieu merci, nous avons au moins compris à koloba que non force ya bela obiso to kopesa c'est juste que tala ba film. Alors merci. Tous na film na biso mususu oto to banda lobi déjà batila ki biso making of ya maîtrière et voilà tous isusu na film na biso ya mibale oto ko banda lelo to kotala peut-être ba ki koptela biso présentation ya film oto kotala après présentation bateli biso teaser ba ki ko chango nyonso mibale lelo et lobi vendredi to bandi film na biso na titre ya ya film na biso je crois to bandango lobi na titre ya les chemins du Chayo ce qui cha routine oyo vraiment. Alors deux films tozo banda alors et loko na senga bino famille libota toza toujours focus nga Mama BBC na loba toujours un vrai famille libota c'est focus sur Bellevue TV na lobango ba biso ba mususu boya kotala biso parce que boyebi ke non film na landi film na comprendre nango penza bien te na ke ne pas Mama BBC parce que Mama BBC ya zala kana moi eloko wana ke non alandi film aya fongoli mbala moko comprendre film bato ebele balinga Mama BBC bongo au moins Mama BBC na comprendre te na no kotisi de certains sala na nous comme ça na comprendre parce que Bellevue a meminga likolo parce que to yebi ke non film à Bellevue ezalaka terre à terre te. Film à Bellevue ezalaba film moko ke non il faut mutu ezala poser il faut za mutu moko mayele trop pour comprendre ba indice nyonso ya film parce que Bellevue azalaka zo film na ebo pas abimi c'est loko moko peut-être na premier épisode bino bo so bo tirer attention na ngote et loko na abimi c'est na premier épisode et koya ko kende ko bima peut-être na 8e épisode na timba bela fort. Mais malgré bongo, a sakanaka toujours l'esprit dans la film nae. Donc a lingaka te au comprendre ye. Donc a tika batuka na kidiba moko boye apobi omoni ende bongo bela kila na biso. Ba film a bela okyo pesa penza itinéraire nyonso te pesa ba indice nyonso tuti. Alors merci na bande nyonso ba pesa biso confiance. Voilà. Alors, tous les autres ont un teaser, peut-être sûrement, tu as un teaser dans la présentation, et voilà quoi. Ce qui n'a pas zanini, na moni batine na ni vidéo moko boye ya tonton d'Acosta, mais moi na tiango exact parce que na yoki eza accompagné na musique. Boye bi ba congolais baza na problème moko ya
musique na bango basenga batia ba droit d'auteur et voilà quoi. Ba droit d'auteur wana oya kutia boye ba ya kokatelo video ya kitoko boye ka ndi na sina tshebwe na mi mami ki kuna famille bota na bela. Problème. Bozola dans la grande famille, c'est très profond. Tomoni sortie médiatique ya Maman Étoile. Après sortie médiatique ya Maman Étoile, toujours mon artiste et comédien bazo bima. Misusu bazo condamné Maman Étoile. Mais na moni misusu maman Zidane bimaki, mais na yoki keno Maman Zidane a zui sous retour na ngambo kuna et voilà, je sais pas. Mais et loko sali pas sur tout monde qui ba artiste belé ba bimi penza. Misusu pe ba condamné penza Maman Étoile. Maintenant moi je me demande, yo o artiste obimi oye ko condamné Maman Étoile. Yo ndengo zawana. Yo posa hypocrite. Yo posa hypocrite. Namoni Maman Télesi, tina Maman Télesi pe abimi. Sûrement Maman Étoile a pe si pe ka matière. Bozaki batu moko boye keno bo kyo benga pe Maman Étoile hypocrite. Parce que monde la bino tout boza ba hypocrite. Sko boyo ka eloko oyo nzamba sungaka keno son oyo tonton d'Acosta atie ezala na réclamation te nzambe na ngai. Tola na maloba tonton d'Acosta comme ça nazo décortiquer yango awa. Est-ce que tu yebi que Moussana Bisso est un noble? Moussala est artiste comédien. Alors ensemble, disons non à l'exploitation de l'artiste comédien. Disons non à l'exploitation de l'artiste comédien. Disons non à l'exploitation. Bozoka bandeko. Boyoka bino moko. À l'exploitation de l'artiste comédien. Disons non à l'exploitation de l'artiste comédien. Tokendi, toyoka. Et de ses œuvres, Ngonga et Koki. Et de ses œuvres, Ngonga et Koki. Disons non à l'exploitation de l'artiste comédien et ses œuvres, Ngonga et Koki. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tosolola awa. Ba o balanda Maman BBC, je crois hier dans l'après-midi, na tchaki émission moko boye, na saki émission moko boye ya koloba keno, basi ba tie mbongo pour ko exploiter ou encore pour ko zwa ba artiste ba o mingi baza pembeni ya bela ba tie mbongo. Et eza na batu mususu, eza na batu ango. Na moni bozotanga couple majabu non, eza couple majabu te. Eza couple majabu te. Na boyeki kotanga kombo. Mais au fur et à mesure ndenge makambo ezokende tokoya ka koloba. Mais eza couple majabu te. Bolandi. Tonton d'accord lobi, disons non à l'exploitation des artistes et ses œuvres. Ngonga et Koki. Qui sont ces gens bazo exploiter bango na ba œuvre na bango? Qui sont ces gens bazo exploiter bango? Tokendi. Ton marché comme un seul homme pour dire non à l'exploitation de l'artiste comédien et de ses œuvres. Moutounion soit coopérer dans le secteur Nabiso doit nous respecter. Moutounion soit oya koya konini na secteur na bango o eza na monde na bango. Il faut y en avoir un respect. Ce que ceux qui botali bolandi yango, vous allez vite me donner raison ya koloba o na loba ki lobby. Na yaki koloba keno eza na batu moko boye batie ba mbongo na bango anje po na boye. Tozo ya tolanda. Respecter nos rémunérations, c'est pour nous, c'est pour nos progénitures. Banamai et Aboulo Nabiso. Le moment est venu, tout élément comme un seul homme, équipé génération T, équipé tendance T, équipé obédience T, équipé pour couleur et amoutoté. Téléma, tout marché pour dire non à l'exploitation de l'artiste comédien et de ses œuvres. Téléma. Nakati wana bandeko na obanga nzambe na nga YouTube, nzambe aveugle bino ou encore nzembo ezala kaka na nani te. Nzembo ezala na droit d'auteur te. Voilà. Mais il me fallait penza na décortiquer eloko oyo tonton d'Acosta alobi. Peut-être d'autres personnes vont comprendre en entier. Bon mona ke no makambu o tonton d'Acosta alobi, c'est ezokende ndenge moko na émission o nga na salaki.
Qui sont ces gens au bas côté li bango li susu na monde na bango ya comédie? Parce que alobi bien, banamai il est temps. Il est temps, ya kosa nini, ya kotelema. Il est temps, ya ko marcher. Il est temps, ya kosa nini, ya ko di, ya koloba non à l'exploitation des artistes et ses œuvres. La grande famille, beau aimer, beau partager. Beau aimer, beau partager, et ça abisso bien ma casse. Aimez la vidéo, partagez. On continue sur la vidéo audio parce que ils ont accompagné la musique na bangi du moins pour comprendre propos ya tonton d'Acosta propos na eza que non banamai donc il vient interpeller aux artistes ya koloba que non banamai il est temps de dire non à l'exploitation des artistes et ses œuvres. S'il s'agit à marcher au marché. Ah my God. Ma bloc a linga na ya ko décortiquer ngwande to yeba ce que to bimsa mayele analyse awa. Pourquoi tonton d'Acosta abimi asali yango? Sûrement batumabe basi ba côté les sous bango. Déjà batumabe bazalaka mais awa déjà eza mutu mususu à côté. Attendez. Bozola dans la grande famille. Tonton d'Acosta, c'est-à-dire que non amoni déjà danger ou encore il est déjà nakati ya koyeba que non mabe ekoti et puis il vient interpeller na ba collègue nae parce que ngalobi na loba ki yango bandeko neti tonton d'Acosta ya zoki ezamena na oboya na koloba parce que kana yeba ki yango depuis ke ba futa ki $1000 na ngambo wana. Alors le problème c'est quoi la grande famille? Tonton d'Acosta aye pour na ko interpeller bato artiste et comédien. Artiste et comédien. Donc la réalité ou encore ba problème est belé na monde na bango. Mais moi na oki kolobate que non na o condamné parce que la condamnation est à la yanzambe na biso. Ngai na sepelité na komona ba artiste et comédien ndenge bozo bima. Ba artiste et comédien vous faites la honte moko. Na ebité franchement. Na ebité les artistes et comédiens. Bato moko ba yebi komi pe sa valeur te na bango moko. Et dans l'artiste mususu otala boye, neti ba artiste le quoi ba Irsil Pechanga. Donc ça me sera difficile. Ya koya peut-être ko tutoyer Irsil Pechanga sur les réseaux sociaux. Vous savez pourquoi? Vous même bon na lo ba nga na zana en famille libota na zui na maman na nga Poutine na tie mupanzi. Poye kutu, jaja kutu. Bota la artiste le quoi Irsil Pechanga. Au grand jamais na oki ko ya peut-être ata likambo ndenge nini na ko tutoyer la dame. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle se respecte na ba niveau nyonso, na ba quatre coins nyonso, azo se respecter. Donc, a opé sa valeur ya ki artiste na ye. Asala ka ba sortie médiatique pamba te. Likambo moko muke ya ba artiste bobimi lo kwa ba zoi bobimi, c'est comme si tout le temps bozo bima wana, boza, je sais pas. Oh, likambo mama étoile, eza likambo ya bino ko bima, ko sala ba sortie médiatique te. Eza likambu ya kosala nini ya kobenga na bino bosololi parce que lorsque vous venez boye bo condamner pe muninga bolobite il fallait pas akendela kinini soki ayebaki keno ezaki Vincent muto abe ce qui est vrai ne muto abenga ki était mais lorsque akomaki kuna amoni keno ezaki ce qui est vrai mais il fallait kanga bifunda na ye azonga. Mais moi je me suis dit maman étoile elle n'avait même pas précisé tous ces genres des histoires au bino bozoloba ya koloba keno soki amonaki alobaki très bien Vincent abenga kinga bino boza bato akoya ko condamner yete vous les artistes et comédiens parce que boyebi déjà na boîte na bino vous êtes les hypocrites et bino wana bobimi wana boza pe ba parfaité pona koya ko condamner wa ko ya ko kolobela mama c'est qui maman étoile. Oh God. Bozo dans la grande famille. Sko, boyoki tonton d'Acosta. Eloko alobi. Qu'est-ce qui se cache na eloko oyo tonton d'Acosta alobi? Mais désolé que tonton d'Acosta tango alobi wana. Il est peut-être nda moni danger wana. Est-ce que ba artiste mususu ba moni danger wana?
ou encore artiste yango pe bayebi déjà les solo eza boye mais eza likambo likonda mbongo baboya kango te mais balobi ke no mbongo nyonso eza pe ya kolia te. Est-ce que tonton Dacosta tango eko interpeller artiste non na monde na bango déjà tokyo lo bakeno ba perdra déjà qui na okyo lo ba respect artiste ba perdra yango. Artiste ba perdra et loko ba bengi respect et artiste parce que aujourd'hui na ba réseaux sociaux c'est tout le monde qui se permet à koya appeler si life nae à lobby li artiste mabe bon olana na pe na éducation ezo compter pe yango na uti ko pesa bino exemple ya koloba ke non artiste ce que mi paye si respect ça sera difficile ya toye na réseaux sociaux awa na ba komo ba loko ba Irsil Pechanga mataka mingi na ba miniature c'est lorsque ba to ba zoreille kaka ke non az adversaire ya na yangeleka mais jamais. Dites-vous peut-être ce qui peut Irsil Pechanga loba ki ke non elle a aussi nani chaîne moko aza pe na chaîne na ya YouTube qui est pas dans le côté ça va filmer to pe maté awa sur les réseaux sociaux nous allons bitumba et c'est grave mais ami tchana ba respect moko boya lobi que non boya ba bitumbo ba réalité ba bitumbo eza ce qui ngapena bina kota et kozaka ba problème aosala ba biloko ne na ndenge mususu donc aza parmi ba artistes au Tokyo lo ba si s'agit à respecter to pesa bango ba respect ba aza. Ce que tu zongi na likambo tonton Dacosta, o aye ko interpeller ba collègue na ye. Du moins c'est lui qui a compris. Et là mutu mususu pe ba koya ba ebise ke no likambo ngo eza boye mutu moko akoti pona ko exploiter biso ba comédien et voilà on doit dire non au marché. Est-ce que vous êtes sûr? Parce que artiste et comédien assez abimisi déjà image ya trop de mbongo a bossa na respect na ye. Pour moi, na sepela ya koloba keno artiste Dacosta tango abimi likolo nango pe ifali na beta c'était artiste nous avons besoin ya ko imposer na nous respect na biso moko pour que mutu oyo azolinga ko ya ou batu oyo bakolinga ko ya ko exploiter biso soki bakuti biso déjà na respect ça sera difficile ya bango ba exploiter biso. Moi je crois que notre tonton Dacosta fala bandela wana. Ah oui, hein? Parce que respect est sous-soutenu dans l'artiste. Bango moko bateka respect na bango. Bango moko ba mi bimisa ba légère. Oh et comme mutunyo so que tchembongo aux zui artiste. Au sombi artiste. Tonton Dacosta lobi bien. Pour nanga na moni keno a epé ko lancer un message fort ya ko ba keno ba nguna déjà ba côté di biso. Disons non, à quel plus profond lobby que non, tout ça la marche, si ça y a ça la marche, si ça y a bima to tambola, pour na koloba non à l'exploitation de l'artiste et de ses œuvres. C'est-à-dire que non, di kamboisa. Ce qu'on a artiste le quoi Dacosta, ce qui vous a vraiment 10. Bolobi non, na exploitation ana. Je ne pense pas que non, bandeko oh bah si bah je ne pense pas bakoya. C'est parce que vous avez déjà perdu ma personnalité na bino. Toto Dacosta a lancé un message à bien. Mais moi je trouve que non, il fallait banda ya koloba que non. Les artistes, qu'on impose un peu les respects. Parce que lorsque vous imposez les respects, ça sera difficile. Bota la caractère est aussi péchant. Na okene mingi parce que ataba Poutine wana ndenge bazawana. Parce que Poutine ndenge zana aza mutu moko boye ke non. Adina abana ko zope ba contrat ebele neti nganga la ko sepela ku tuté ke non. Bela abana zo ba contrat ebele parce que na sima ko zo ba contrat ebele a ozo su bitumba ebele parce que compagnie na ye nanu ce que ça qui dire en esprit to éviter ce que lingo za ndeni bela production. Yangwana ngaiko attendez. Ngana préfère ka bela avant d'aller ka bongo na compagnie na yewana. Je crois bolandi na oki ko répéter sous ko tchangote parce que na habité
droit d'auteur, vous comprendre du moins na relaté bino et le tonton d'Acosta à lobby. Tonton d'Acosta à lobby a interpellé ma collègue naïe, artiste et comédien Yakoloba Keno. Nous disons non à l'exploitation des artistes et ses œuvres. Il est temps maintenant yako tambola, yako marcher. Il est temps de dire non à l'exploitation des comédiens. C'est-à-dire quoi? Pourquoi Zoloba Bongo? Amoni, il y a un danger, il est au courant que non, danger moko eza na monde na bango. Bo pesinga raison na onga na yaki ko bimisa lobi ya koloba que non. Eza na couple moko se bimi ekoti na monde ba comédien. Ya koloba que basala nini, basala boye pour na ko déstabiliser toujours belle vie. Bo zana ya maman Esther, hein? Voilà. Alors, je ne sais pas aussi, hein, tu éviter c'est par rapport à quoi? Oh, tonton d'Acosta tapé à l'obibongo. Tu éviter. Tant que non, tout est stop à l'exploitation des artistes et ses œuvres. Et voilà. C'est-à-dire quoi? Tu éviter. Exploitation, en gros, bazo exploiter bango comment? Bazo zo ba œuvre na bango, ba teke ango ou comment? Ou en gros, ezaka réalité. Peut-être il y a oyo les kana na monde na bango, je sais pas parce que na oyo na vidéo oyo, vous allez vite comprendre net na compréhension na ngai. Peut-être bon, je sais pas. Yemoko ayebi pourquoi le beli bongo mais après si penza ba précision nyonso tout est. Parce que ceux qui sont totalement netinga maman BBC, na réalité oyo les cas siko penza présentement na monde ba comédien ou encore na communauté na biso na ba comédien. Bon mona que non bazo exploiter ba comédien parce que il y a nombre ya batu encore eza na batu o babimi ya koloba que non ba tie ba mona bango age ya kosomba ba artiste ba bim balongola bango pembeni ya belle vie quelque part peut to réfléchir en gros bongo bon on t'attend toujours et ba te ya pesi précision pensate alors toko ça nini toko penser penene lolenge tozo penser na minute oyo parce que ceux qui muto abimi alobi que non nazo chambongo nanga na somba ba artiste et boye balongwa pembeni ya belle vie c'est-à-dire automatiquement tozo ba que non bazo exploiter bango non bazo exploiter bango alors ils a pas si vraiment ils a pas si ceux qui parlent obeli yango na ndenge mususu na yebité alors bino ceux qui bo comprendre nango pe ndenge mususu boko menanga na ba commentaire tozo bakisaka ka ba idée ou encore tozo réfléchir sur makambo o ezo les kanya yango na pe maman BBC na réfléchir bongo parce que ceux qui ont tali ba artiste comédien baza na ba chaîne autant toza na ba chaîne azana chaîne na ye asali ba misusu pe baza na ngote osali chaîne na yo ozokotisa ba film na yo tango ozokotisa ba film na yo ezokota na chaîne na yo na YouTube ezofuta nde kolo chaîne parce que ceux qui ont raisonné peut-être à koloba que non ils a peut-être ceux qui gouvernement ou encore voilà ba marché parce qu'à kepe plus loin à koloba que non ba marché. Alors on a comprendre na phase mususu ceux qui peut bino peut comprendre na phase mususu bokomika akuna na commentaire parce que il fallait que ça peut préciser à koloba que non et boye peut-être nani ceux qui nini yango ya ba comédie bazozo ba œuvre na bango ba na ba œuvre na bango ceux qui nini wana lingo za la edika mususu pour la personne de Belleville quoi Belleville ninga azawana aza ba film na ezokota na nani na chaîne na YouTube beaucoup ba vidéo na beaucoup ba film na beaucoup ko tsango place mususu ceux qui besoin peut-être contrat peut-être na chaîne moko télévision té je sais pas yango na nazo réfléchir na lobi ya lobeli yango na voler nini parce que nga na yango na voler ya koloba keno via ba réalité zo le kana monde na bango vi keno toza pe na soupçon ya koloba keno eza na batu moko ba bimi pona ko exploiter ba comédien ba pesa bango mbongo ba bimisa bango pembeni ya belle vie et voilà automatiquement ils appellent exploiter non automatiquement pesa ko bebisa ba œuvre na bango surtout lorsque vous voyez que non ba bengi tina artiste comédien moko ba ebisi ba lobi que non toujours tia mbongo na mesa awa pas ça la sortie médiatique attaquer Belleville mais le monsieur les comédiens en question atika cause un problème na Belleville Belleville a considéré kaé il pas considéré ka Belleville ko ba que non aza ya et voilà ba banda musala wa avant biso aboyi. Parce que nous avons besoin d'artistes et bongo ba dénoncer beaucoup pas que le ba dénoncer mais ba télé mbabi na okiko sala ngote na autant apé comme artiste ngote pour na ko protéger yé botaka mama étoile
botaka mama étoile aye moto bibi na ye bien andimi na ye keno asalaki mabe andimi qu'il fallait pas que ne pas belle et pas si là andimi mabe tout aye pe diko na ngwa ekosenga bino lobi keno bo finga ndenga parce que ngane na cheki ba deux pieds na nga na ngambu kuna botika belle vie bozo finga belle vie pona nini yango bozo mona na zoloba ba artiste comédien bazaka ba hypocrite bango nyonso parce que au moins maman étoile elle a osé ya koloba keno nasali sorti mais na bimi na ke pas si là mais bino bozo ko informe boya ko insultenga boya ko insulter bela ponga na ke kuna est-ce que bozo réfléchir ya que non ce qui se connaît bozo finga belle vie ngana lobi pourquoi bozo finga belle vie parce que ngana niati kuna oh belle vie qui c'est poli alors na ok insulter. C'était déjà un message fort pour na ba comédien nyonso ba appuyer maman étoile. Mais t'as né babalouke di maman étoile. Il fallait pas okende. Ce que yebaki boye, tango koma kikuna, il te fallait boye. Ce que t'as le quoi nesi mutu molukwa maman Télé. Maman Télé a bima kazwa ku finga bela. Dites-vous aujourd'hui, bela ku banda ndenge ni parce que maman étoile kutu afinga na ye, afinga ngelekate, afinga silate. Mais na réalité, bazara pe na ba problème na cessé. O ezaki te keno ya keno boye baguerre ezaki a cessé nande babongisi ke ebika bango skota mutu lokwa mama Télé si azobima po ya koloba eza musala musala yo ebi valeur a musala po kaka mama étoile yaki kuna e indika ndenge indi do ebi valeur a musala soki yo mama Télé so ebi valeur a musala tu dois donc ozaki ta mutu moko banda ko bima te ya ko finga collègue na yo bozo mona place o ngana lingaka nanga injustice te ngana linga bato ba réfléchir mama Télé azobima po ya koloba nini ye mama Télé est-ce que ya ami mona rapida azalaka vraiment bon na ebité ka ndenge na yeba te soki ami yebaka. Parce que vous les comédiens bomoni mama Esther mama nani oyo mama Télé si abimi pour avoir côté les la maman étoile oh il fallait pas ba nini nyonso na ape ba nani ba makamu nyonso na bimi il y a que mingi na condamnation à condamner maman Esther. Maintenant qu'est-ce qui vous manque vous les artistes et comédiens lorsque maman Télé sa bima pour avoir ko finga belle vie for nothing na likambo moko te aya kaka mataka si na abisa ka ba sortie médiatique kaka na kumba belle vie nini ezanga ka pe bino bo bimi bo bité Télé c'est tika ba makambo nozo sala Télé na tika ko mona ba artiste penza ba bimi te ata artiste moko azui courage a bimi pour na kwa côté les la maman Télé. Je prends de l'eau. Ndi boko mona keno ba artiste baza ba hypocrite. Les artistes ce sont des hypocrites. Maman Télé ça sala combien des années abimaka pona ko finga belle vie. Natika ko mon artiste mon côté abimi aye côté les la maman Télé si sur le champ ya koloba keno maman Télé si tu exagères ce que vous avez un problème na belle vie carrément cherche ta petite sœur luka ndeko na yo luka collègue na yo et bo solo là et non pas ko banda ko bima ndenge zo bima wana ezo révesser natika ko mon artiste mon côté azu courage natika ko mon até. Mais lorsque dans un monde artiste bazo bima pona ko ya côté de la maman Esther maman étoile ya ko maman Esther pe oni boye ko tinga na munoko problème ni aibo bozo landa la grande famille to mona te ndeplas tozo ba keno ba artiste baza ba hypocrite ba artiste baza ba hypocrite. Pour quelque part, oh maman étoile la sali. Aya qui peut prendre ko sunga ba artiste mususu akoba keno ata soki ozoki de ko jouer kuna ba bengi yo. Basi la maya koloba keno ba finga belle vite. Ils ont passé. La grande famille boy aimer beau partager na kobi na ko chiter. Yeah, le médicament est fini ici. Yo. C'est grave. Bozo dans la grande famille. Bon aimer beau partager. Bicho toza wana Santa Mutombele avec Poutine.
Belle vie ou rien, on est là. On est là. Belle vie ou rien. Na on a petit na obo inelanga mama BBC. Na on a tina bo inelanga te. Na on a te. Yo so sali pardon na yo, o sali o choisir côté na yo. Mama BBC pe azana côté na yo. Botika pe mama BBC qui m'a bolingité. Non, moi je pas l'état peut-être. On a peut-être quoi intervenir ceux qui peut-être bolobi boy. Eh boy a belle vie boy. Et que na yebi vérité, na quoi interpeller, na quoi la vérité. Mais au grand jamais na woki ko ya na ba dit eh yo chroniqueur ni ya fila, j'ai pas ce temps. Bino boyinanga parce que na ya kaka na vérité parce que je suis famille Libota. Mais ngai na ngambu nanga na trouva kango ta normal ya koloba ke non bango basala ba choix na bango na mto sala choix na bango ta normal mais bino bokoka ko supporter le kwa na te pona ni boninga bato baza pembeni ya belle vite pourquoi lempo ichou boy aimé beau pas de l'eau. Wow. Bon, on a évité, na émission là, qui juste une vidéo, on a tonton d'Acosta, je sais pas pourquoi, tonton d'Acosta, à l'objet là, on a volé nini, parce que on a évité que non, co-exploiter bango, co-exploiter ba œuvre na bango. Je sais que non, artistes et comédiens mingi, ba comment na bango na ba chaîne, ba film na bango, écoute na ba chaîne na bango, et ba za payer kuna. Parce que y a l'objet là, on a cadre nini. Basozo ba œuvre na bango ba omemango wapi na ebité yango moninga mama BBC j'avais vite réfléchi lobi ah lokwa lobi boye ezaka likamango eza na sete ke non batie ba mbongo na se ya koloba ke non basomba ba artiste ba exploiter bango balongwa pembeni ya belle vie alors ba o ba ebi façon o voler o tonton d'Acosta lobaki bokoma wana tonton d'Acosta pas du courage ka ndenge za kuna libanda kuna musika kuna makambo yango ya ba comédien o exploitation o ya ba nini na bango ebanda pe kala te tonton d'Acosta oso mati pe pondo zuma ko na mboka na okoki koloba te lokwa mutu mususu abi ngai ana oloba te poso na lobia omukamate ngai suka na kozwa pe pota una okende nde na oke koloba kuna po awe kozala omukamate Congo mon pays. Bana mama na ngai bana ya mama na biso Poutine. Bozali. Tozala toujours ensemble et vous ça la bien. Et biso ina le bien ba okanganga umukamate. Obaso ina bimi mboko ne na osa nini. Nde na oke koloba. C'est par rapport à quoi les messages à tonton d'accord bah comprendre on peut la voler mon sous au bonheur à contredire on a peut-être bon le bilan en commentaire parce que moi j'ai compris ça de la manière où la façon où on a essayé analyse et pour la peine la réalité ils ont des cas pour la peine en matière où tout ça qui a colba que non ils ont un couple moko tel bah tiens bon pour na boui bandeko famille Libota et ça parce que nous tout fungwa mi à colba que non on est là belle vie ou rien. Mais tout s'attendre qu'on soit fort. Il y a artistes nyonso. Parce que et là qu'on a eu à ce que vous avez sous-souté du fait que nous tout le monde a déjà tonton d'Acosta ou peut-être on ne s'attendait même pas. Nani geisho même tout s'attendait à péter mais tout le monde y bango. Alors et là qu'on sous ce que zate. Donc tout nyonso a tikali a kende na e ça n'a pas problème té. Ben via quand un artiste était c'est par là vous allez vite comprendre que non a quand un artiste était. Mais on a plus besoin que non, comédien, imposer respect, comédien, tika hypocrisie, comédien, à la vraie et ça bien. Parce que ce tobi total, belle vie, na bino artiste comédien, belle vie à salam boto ebité. Boyebi nenge bo travail, boyebi nenge bo kutanaka, tokyo le bate que non belle vie aza parfaite non. Mais à ce que je sache. Si aujourd'hui on est tout le temps belle vie, yende mabe. Moi personnellement, donc dans le bac non, c'est juste la jalousie d'abord qui règne. Nakati amite mabato. Vie un ami à Boussala nae, vie ya savoir faire nae. Alors jalousie, il faut les alana level moko ya likolo. Bota ka mutazo beta film na jour moko beti 100K.
Mais ça mutu mususu boye comédien mususu na chaîne na boye akoti si film boye 2 jours azana na 12K. Aza peut-être na 24K. 4 jours, 5 jours, 24K. Ce que Bela zo beta 100K na jour moko. Bela komi ko beta film boye pas premier épisode 200K. Film ciné qui est déjà na 2 millions de vies. Sikoyo, les artistes et comédiens, ils ont capacité mawa, ya comprendre wana ya komona bozo travailler le temps bozo qui ne ko travailler na belle vie. Bo ke ko sala ngo ya ofélité, po bo lingi la eboule. Vous devez aussi savoir ça. Bo ke ko travailler les belle vie ou encore belle vie production, ya ofélité, elle vous paye. Elle vous paye pour ça. Moi peut-être na roloba ke non so ki belle vie a futa ka ba artiste et comédien te, bo ki o baluke dae. Mais si longtemps que nous a foutu à Abino et que vous foutez à la monnaie de singe, Nzamba Zali et justice Nzambiza. Botika la koyeba que non, mutu union soit ka président de la République te. Et loko ebo makabiso ba Congolais, tozaka na réflexion moko ezalaka trop bas ya koloba que non, mutu union soit lingi azala leader, mutu union soit lingi azala mukonzi, mutu union soit siko yo lingi azala mukonzi. Mutudio Solingaza la président de la République. Nani akosokole la président de la République sapato. Nani bidamba. Nani akobrosele président de la République peut-être sapato. C'est difficile, hein. C'est difficile pour toi de pas comprendre ma makamoussous. Alors bref, famille Libo, tatos alla toujours ensemble. Et réalité aux les cas sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, il y a beaucoup de gens qui ont dit maman BBC, ils ont intervenir. Naza atana IOAT, il y a quoi intervenir. Naza atana IOAT. Je ne fais que regarder le Rwanda que Zozika. Et Kabinone Botala, des bons rapines parce que, oh, on a quoi que le bandé au san. Rien, absolument rien. Non, merci Seigneur, parce que nous avons dit que nous, dans circonstances, et lorsque Dieu a permis et il sait les pourquoi. Il sait les pourquoi. Pour prier, on a fait non, belle vie n'est pas bandiko, avandi na batu, allié na batu, boningisko nini. Moi na batu a payé maté. Moi na bato donc aza mutu moko oki osala RRT. Moi na mutu bolingi atambola ndenge akoma ndenge nini. Ça fait mal. Ça fait mal. Pour aza na visibilité, pour aza na savoir-faire. Mais bozo boulele ko tia na se po na nini ki mutema mabe jusqu'à ce point. Pour nani mutema mabe. Mutu aye kolaka na sima mutu. Bo vanda na mutu si tu veux apprendre, apprends. Bo vanda na mutu avec des arrière-pensées. Bo vanda na ndeko avec des arrière-pensées, on dirait que non, ah ça l'erreur moko boité. Ah non. Bandeko. Ngaye na yeba te so ibusala ka makambo na ndeni. Franchement. Ngai lekilaka ngai. Bovandi na mutu zo boulele peut-être o enregistré. O boulele so jour na robima il faut na kena matière telle. Bo boulele au jour tel il faut bouiller. Et vous êtes fort hein. Na ba genre ya ba inspiration ana. Vous avez makasi hein. Vous avez vraiment makasi. Mais boye ba keno na makambo nyonso nzamba tikali nzambe. Nzamba tikali nzambe. Nzambe atikali nzambe. La comme famille pour s'abonner à la page nanga TikTok BBC Mpoi TV. Tout ça ant koboni. Tout ça koboni. Na komi nanga ko chité, je sais pas na ngambu na bino.
ceux qui vont comprendre vidéo il y a tonton Dako nini pour na comprendre na ko na makambo zo leka ah na mimi na ngango ka bongo na mona place ba ko ba evre na bango ba mima ba evre na bango wa ba mima ngo wapi. Voilà, les autres, c'est la teaser, il y a film et biso, tous a toujours focus, famille Libota, et tout ça, ça repère sa conseil, il y a Kolobakeno, tous a toujours focus, vous savez, jusqu'aux preuves du contraire, Bella, a toujours n'a besoin, il y a Batou, a toujours n'a besoin, il y a Batou. Oh, il y a Koya vers elle, na mouté mamalam, je ne pense pas que non, Bella Kobo ya ye. Alors, moutou moko, ce qui a baby ici, c'est pas tout le monde. Jusqu'aux preuves du contraire, Bella, elle a toujours besoin d'un communicateur ou communicatrice. Jusqu'aux preuves du contraire, qu'on soit vrai. Jusqu'aux preuves du contraire. Réalité à réseaux sociaux, ils ont sous. Nous avons toujours que non. Pour eux, trahir moninga. Et ça, le temps où vous avez naé, vous avez vrai naïté. Parce que babiso ba mususu pe to vanda na batu to beba na pe na batu donc on etinga personnellement nazo mona place on a resai les campagnes à mabete ya mutu o na beba ni nae na sa ne campagne à mabe na sa les campagnes à mabe nazo mona place na obandi langote parce que na mona ndike na ko perdre énergie na ngai trop et likolo nango na obima ridicule likolo nango nazo bima ridicule et simbite kanga bisaka kende kimia. Communauté congolaise, ils ont la licencié, ils ont la batanga. Vous avez un problème na batu. Oye na problème sur les réseaux sociaux. Oyo banda ko kolobela mutu na mabe. Na okota na ba confusion moko boy total. Bokaboy na mutu. Titete kende kimia esili. Pour nga moko na ma BBC na répéter on a lo bango mikolo nyonso. Pour nga moko ma BBC na okokate. Na kosila mananga ya na changer na nga vision na ke. Esili. Pour lobito yebite. Oyebi ata kweni ni otoki kokutana. Oyebite. Mais toza kaka après ya ko baby sa tout mbala moko mais tozo bosa na lobby. C'est vraiment pitoyable hein. Na makambo to mona na ba réseaux sociaux. Alors, bref, la grande famille, on est ensemble, les familles Libota, les Mpolichoubo, aimez beau partager ma vidéo Nabiso. On est ensemble, la famille est sacrée. Et voilà. Belle vie ou rien. Là, c'est maman BBC. Belle vie dans mon thème. Je vous aime, la grande famille. Tokutani, les autres, la teaser, et l'obito banda film, Nabiso, tous a toujours focus sur Belle vie, télévision. Et sur Candy, Nini, nous avons na bino ba maman ya poto nyonso boyebi ke non le 7 juin Bella à Kozala na Belgique. Alors vous ça la ba réservation na bino déjà parce que le 7 juin na soirée wana ya fraternité et ce qui y a fraternité ya nani eko nani Bella à Kozala wana alors vous ça ba réservation famille Libota bozala wana mobondo eko sala bien makasi mingi bokene bo mona Poutine après showbiz et voilà vous pouvez ba force ni zalaka toujours focus. Je vous aime bien to kutani Hermoko nata na msuki na su message te hein na su message te bozela voilà to kutani bisous bye bonne journée na bino bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.